Voilà, bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs, internautes, bienvenue sur Tindika TV. Babi Yangonde Makambu, vraiment, on appelle si bien son mbote partout dans le monde. Bisika Bozolanda, biso vraiment au Tindika TV. Bon, continuez vraiment à s'abonner, bon, continuez à faire sa confiance, biso toza pour na bino boza, bino pe boza pour na biso pe tozali, bon, continuez à faire sa confiance vraiment et ça la bien. La émission na bino actualité exige vraiment pour continuer on peut sa confiance vraiment quand ne bon message on peut sa confiance pour continuer vraiment on peut sa confiance vraiment c'est pas vraiment lelo na yambela bino Manic de John vraiment boyo kabo découvrir nini parce que na yamba ki dia Jonathan na linga pe na yambela bino Manic de John boyo kabo découvrir nini yango to lingi to betali solo muzindo nini yango bakam nini yango parce que makambo eza vraiment ebele vraiment ya koloba pe ya kosola na Manic de John na linga vraiment na yambela bino Manic de John bo yokaye bo découvrir nini yango o to lingi to sani to beta vraiment li solo en tout cas vraiment et ça la bien vraiment en tout cas vraiment et ça la bien vraiment et ça l'a bien vraiment boyo kabo découvrir nini vraiment moi bakiti Manic de John aussi bakiti mato fanda pour ma solo et ça la paix ya ko fanda et ça la ma kitoko parce que mingi ya kolobeza vraiment na Manic de John yango na yambela ki bino kande botinda ki bobike boya mbela biso Manic de John na tindika parce que toka ina biso ebele mais tindika yango nde ko confirmer biso so eza so parce que tindika lo bana ngolo kutate bango nde bazala confirmation bien ba confirmer biso est-ce que ça ya solo to eza lokuta eza mambo soto eza lokuta ngona linga na yamba bino Manic de John boyo kabo découvrir nini Manic de John alinga lobela bino est-ce que eza soto eza lokuta ma munyoso ana boyokaki. Voilà, bonjour Manic de John. Bonjour. Manic de John, bonne santé. Santé, ça va par la grâce de Dieu. Bisoba Nzambe, nazo senga d'abord merci na Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur notre Sauveur. Na sengi matondo mingi na balongo bambasi bisimbi ya mopepe ya mabele ya maipe moto na ba mama nyonso mama Maria wa botela biso mo continue bix na biso mama Nzinga mama Mafuta mama Kipamvita tel que je suis fumu kimbango vuzi akanda ndombe bangunza nyonso na bazali na bakenda balongo nyonso fumu mpadi ba fumu alongo nyonso fumu taonda fumu mangengenge en tout cas ne mwana Kongo balobi penza fumu wambadezo balobi nzambe ya mpungutulendo mokeli ya likolo na se na sengi bino yenge pe katevel mobimba na sengi bino matondo mengi. Manic de John autant nzamba mpungu na seko sambela na ba église. Oui, naza chrétienne mais na zo rappel enseignement en Congo. Et ça ba enseignement ba ancêtre na biso. Toko boya ba ancêtre na biso te fumu kimbango za prophète na biso. Tout comme le père spirituel, le père le père de l'église de réveil c'est Adina Baal. Voilà. Le père de l'adoration c'est Alain Moloto, que son âme repose en paix. Adina Bala aussi, que son âme repose en paix. Voilà. Voilà, merci vraiment bien mon bocho yo Manic de John. Manic de John est-ce que est autant en Zambie est-ce que ça mela manzambe na ndinga solo. So na sambela nzambe na ndinga solo te, metam suna sina kufa. Po banda bo mwana nanga nazala na ye. Na Psaume 71 na ntango na sambelaka. Na lobaka ne nzambe ya bo mwana na ngai. Na tango na komo masuki ya pembe balobi otiki ngai, obwaki ngai. Bakanga nga basala nga mabe nzambe apesa nga bana na bomwana nzambe tala bazolanda ngai na Psaume 71 nzambe alobi na ngai je t'ai montré les abîmes na bapasi eyeli yo mais naza nzambe na yo na ko élever yo yango a élever ngai nazo sala succès monde entier bazolobela Manic de John yango na changer internet kombo internet ekomi kombo nango Maniké. Voilà. Voilà, merci bien mon bocho la na Manic de John ndenga changer internet c'est comme on Manic de John wa boya ça te wa boya vraiment asa mokili nae Manic de John déjà lobby c'est bon boya boko malora bana osenga ba mbongo lora Manic de John mta boya ça to saka obligé pesa parce que ça Manic de John Rajabu katalai soko benganga starte katalai mutu nyonso akatalai soki avasa nange mission fa futanga te et puis ba futanga en dollars. C'est que naza Manic de John ngande makambu ngainde la reine de l'internet ngainde général Etumba ngainde nzambe atomboli oya nzambe esila kate
Oya Nzambe eza éternellement parce que il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Et il est le seul qui sonne le cœur et le rein. Psaume 91. Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui donne l'ordre à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Aucun fléau ne m'approchera. Si 1000 hommes à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Pour 10 000 à ma droite, je serai là à regarder. Même les flèches du midi, je serai là à regarder. Car il est mon Dieu. Seigneur Jésus-Christ, il est mon Dieu. Il est devant moi. Moi, je suis là seulement à contempler la victoire. Nazakana simanaye kaka na contempler victoire oyazo pesanga de plus en plus na ba yini na ngai ona sambela rapé pona bango Elisabeth Mayangi na o na bengaka ya tango pasi pe ya bisengo Elodie Efefe na Hamburg ba lobby Belisha Belissimo tango tozo tala Chacha Dokolo tango nazo tala Maman Anto na restaurant zaka moko na Bruxelles au place Jennifer Mbilo akenda kolia na Mireille Okito na Junior Okito ezaka ka restaurant de play anti gigolo chez Jancine Tela o yazo tindelanga S8 iseka tango ya S8 na ngambala moko eye po Elodie efe fatinelenga S7 S7 adeba S7 la kisango na babi ote Elodie ateka ki téléphone Elodie fait faire ça qui là ça S7 yango yo de ba conseiller na ba Manick de John makamon Manick de John Alexis ba preuve yango yo téléphone Elodie fait fatinda ki yango yo na koisaki na koisaki téléphone ya Jonathan na PC téléphone oyo parce que na biebisaki yaye voilà Elodie fait fatinda ki siko jancité la otindelanga S8 nyonso wana ezabolamu naza motema mabe na mwana ya mutu te Nalala na butu na sambeli na lali comme d'habitude. Océan Zanzou avec Badjale Gourou du temple autrement créé sans delphin pétagramme étoile magique. L'homme du vaudou. Babi Monseigneur Dangwe. Océan Zanzou Mai. Popo Zwangai na mokili. Eza pasi parce que naza misu ya bato ba mona raté. Naza munoko ya bato ba lobakate. Naza matoi ya bato ba yokate. Naza makolo ya bato ba tambola kate. Je suis les 4 forces qui régissent l'univers. Le feu, le vent, la terre et l'eau. Voilà. Voilà, merci vraiment bien mon bocho la Manick de John de Auti ko pesa bino dia explication bo ki dia goût ya mission bo ki déjà bo s'abonner belé ba s'abonner té bo continuer ma ko s'abonner vraiment et belé na Tindika TV yango ni makambu. Voilà Manick de John tokotana mo makambo muke mo ba polémique muke na fasoka ezobetama na fasoka mamango ezoleka. Polémique rose à la télé en 2019 parce que en 2019 to lovi plus toko sala ba émission éducative. Nga naza fanatique ya Fali. Je le respecte beaucoup. Nayebi depuis kaloza fanatique. Naya na internet na kuta mutu na mutazaka boya zakaboya. Yo na créa ki idéologie moko mutu nyonso ifata la ka Fali. Alors, étant que fanatique numéro 0, il a fallu, d'abord, Aza papa bananga, ya kunda papa bananga, c'est fallu poupa. Na reconnaissance, wana, na lo, ngai, naza fanatique, il a fallu numéro 0. Pour nga na yaka na kombo ya fallu. Balaki, nga na lo baka, soki na kumisa leader mo quelconque. Bolaki sa vidéo, na linga ba leader nyos, na opesa maman Sylvie Mampata. Maman pasteur Bambote Ebele, président Weranson Ngiama. Le roi de la forêt na pesi Bambote Ebele na pesi Bambote Ebele na couple badiata au restaurant Pezaka moko na Kishasa catalogue plus et pas ya Nana Boduga. Voilà, merci vraiment Manick de John parce que to Cholanda pe émission ba ucho sala pas grâce tembo alobi ke mukolo mususu benga na butu ke mama na yo makile esilié au $15 pour que songa mama makile esila kié. Et puis les habitudes na yo benga batuka na babutu mama makile esili ba peso $15. Est-ce que ça ya solo to eza bongote na yebi place à vendre atin na yebi place à vendre atin avant que nanda kwa mutu il faut yeba place à vendre na yebi place à vendre atin na mona ka écoute te moi dans li papa wana donc na yebi te en tout cas na tourner kiti son na tourner kiti c'est que changer question.
Voilà, Manick de John ayebi ne côté afanda raté, ayebi côté afanda raté et puis amona yo pété ke akende na ndako na yo asenga yo eloko parce que tolana pe lo rachu pe lo ba quand même likambu abi même kolomsupe kana buto benga eke mama na yo makile silie eza bitide na yo ke na osenga ba tuka ba $15 ka bon Laura Chou to défend. Tu sais l'émission mon akene abi ke Laura Chou mutoko Laura Chou so lobby mutoko Laura Chou so lobby nanga na okamwaye na tourner kiti donc changer question voilà bien mon donc des awana ngana za général bato zo tanga kombo baza ba sergent donc naza na temps na bangoti donc naza na temps na bangote naza na temps na bangote nga temps na nga ezali ya koyemba yambanga pesanga mamanga bafana na tango ya Salomo azalaka reine de Saba na tango ya Fali akomi ya Lifa yambanga pesanga bambanga yambanga pesanga bambanga yambanga pesanga bambanga yambanga besanga bambanga voilà moni mo Manick de John alinga ma banzembo afali mingi pa linge mo mutu alingi pe na banzembo na vraiment makasi na yete bafana I love you bafana bolingo na yete bafana bolingo oma question faut poser nga contrôle tant tozo kanze momoko eza lac d'or la lac d'or wana dans mobile aza peintre na yo il faut dessiner yo les lisanga lokola bébé boma mwinda misu etika koyoka soni. Mon amour, je suis ton Roméo, tu es mon Roméo, moi je suis ta Juliette. Chouté. Voilà, Manick de John, amoni moment zo kima ba question nanga parce que tu aurais été grâce tembo lobiso meka au répondre à otinda batu balukisa yo ayebi ke o melara drogue te parce que ça na mbongo drogue ya osomba drogue te mais o melara diamba a otinda balukisa na banganda diamba na yebi ke osobanga au répondre parce que aloba ke okangisa bon ngapa na PCA aval asala ba émission ebelé asala ba émission ebelé so azangi makambo ofinga nga ayepa abengi nga na telefone nga mona opesa makambo bien finga ani okwa mana ete na opesa ngai moko makambo bien finga nga o azo finga eza lokuta po na yebi place afanda raté na yebi ete na mona ka fimo bazaka mona musala ya Karine donc na attend na ete na pesi yende courage afinga mingi afinga ebele na nyonso oyo eza foti ya lipapa te po ya za lipapa ye pene pa na nga za lipapa komite na niveau ya succès na nga na niveau ya grandeur na nga na internet na niveau na longolaka Titi Kabalu stress na niveau na longolaka ya Gabi Wabelo stress na niveau na longolaka Black Cheetah stress na niveau na États-Unis en tant que ba américain ti na Japon na longola bomba stress ye pene pa na nga lipapa avant nga na swana na ye avant nga na répondre ye ala kisangai na ndako ya tata na ye na mama na ye asale mission epai na bango chez eux vous comprendre et puis de deux ala kisingai fiancé na ye atangi na kombo na ye na bag na ye fiançailles na maboko parce que ce sont des femmes seules sans argent parce que ces femmes seules na poto ba futarae ce sont des femmes seules sans salaire pour mutu nyonso na internet pour atala ma ifata nga koma Manick de John
yango na changer internet combo presse en ligne na pesa un combo Manique de John eza sous presse en ligne te presse Manique de John avant otala mais faut tia miniature ya Manique otangi combo ya Manique nde otalami yango 2019 nga pena na obeta masolo ya contrôle na obeta masolo ya contrôle ezali miziki ngai naza na leader na nga naza na Congo check place na sala ke pas Sibu Mutombo donc na okumisa fali na coin na nga to kabwani sikoyo na merci ken alobi na sala eloko te na fimbu na produisa eloko te na sala eloko te na betaka ba vie ya mkie mais na vie ya mkie wana bato balandaka nga babengaka nga dérangement talaka na osala oluzelinga tibutu na sala émission sona banda obeta ba vie mukendo zelite papi Kelly soki lokuta yo nde superviseur ya fimbu boyebi sa ye sanga azati et puis mokili ekolakisa eke sanga a mobulu abengi lobi tina 3h du matin pour senga Jonathan pardon nga na limbisa na nga ye mema kambo lokole koti mwana nga benga mwana nga liboso papa yaya papa yaya lokola lobi to pesa na même pas mbote na nzela to kutani to lekani a forma ngai un maître illettré qui a formé une femme intelligente lelo nyamo ya format a coma général nga na internet na général nani oboya yango Jennifer Mbilo nazana moto nanga na succès nanga ye moko ken piana auto tu nanga dernier man ke ndenge nini ozo sila tenga bina tikali kana une année na bai 5 ans ya moto si tu la cadette a yebi 5 ans ya moto na bakisi lisusu 10 ans naza 10 ans bo na bai 5 ans na tikali na une année te naza sous na bakisi sous 5 ans mususu ya moto donc nde bazawana bango nyonso bakumisa nga na pesi ba soko zangelo ko finga nga obengi nga moko nga mona opesa yo ba injure o finga nga mais so fingi fali nga mona oya po sous le kauka par zuria nga nde soda nga inde na pezaka baton bana ya ndaku moko bokoko kabola bango te bino bozo flatter nga na respectaka fali na ko bangete na respectaka e alors bino ba flatter bozoya mutumo na ebite mbula nini soki mukolo nini bango ba enregistrer bato alobi nga na yebisa keke no nga na ofinga fali po fali asali nga nini fali akosangelo côté fali d'abord aza papa na bana papa bana nga depuis quartier latin je l'ai toujours respecté tant to bando zana ba lebu kabuya tant to bando zana ba dondi kalala tant to bando zana ba papa edi ba diata lelo aza mobali ya nana boduga o ba boti bana ya kitoko ba responsable ozo comprendre tant to bando zana ba Ziggy Marley o eza ba Willy Bula bango ba zalate biso zaka déjà koko bango ba ofinga na internet na imposer ba loi na silisi impolitesse tanga na internet na kuta bango babengaka ba pafuni okuta balati sie perique abenga pafuni moi j'avais pas le tanga na yaka na fali mukona comprendre que kombo moko boye ba surnomaka ezaka nzoka nde ba fingela ngai papa bana nga na kabwana na bango na ndenge makambo elekaka na ndenge na longolaka prince na orchestre wana. Alors, je n'ai pas beaucoup à dire. Sans un poste finganga, yaka ngai moko na pesa yo ba injure. Po wana zolo ba c'est petit même. Oyo zali papa ya bleu blanc o balata na matanga ya vie beaucoup que son âme repose à la gomme au comité. Soki na betaka 10 000 vues, la kisa yango, ken pia na futa nga $300. Ezalaka te yo yebi. Rajabu yo yebi tenga zo 300. Oui na yebi. O yebi te hein? Bino ba témoin to zana bino na film, ba futa nga combien? 300. À part 300 wana, na yaka na ba moto, na koya na moto na sengi 20 000 francs, pesa to pesa te. Pesa. Alors voilà na bana saka eloko te donc loko yo kabe anonga mbongo fele. Merci. Merci beaucoup.
na bolamo yo salanga na mabe onga na sala yo to kabwani na merci. Voilà Manick de John vraiment ba bazolanda parce que toyebi ke ozalaka na ken bien toyebi ke so ki likambo ken olukaka ma ko to aussi sa guerre ken tina suka otikaka ngo ta ke oza wapi olukoko ta guerre ken aussi sango tina suka mais to moni ma ken mambo sali oboy yo moko mona ki ngo epi otala ki ngo asala ngo déjà parce que 3 guerres yanga na njora base nango eza ken njora banda esanga bi ken mutoyela nga ba vidéo yo zo finga nga. Donc a créé problème na belle famille nanga titi simbité. Na nga yeba nga na bana sa kenyo za jaloux nanga. Amona soto ke ba prêtre, amona ande ba recevoir nga. Moi je suis un télo, lui il est un ignare. Donc non tika nanga ofinga ra epete. Non tika nanga sape guerre na été. Na nanga na temps wana te. Nyonso akofinga, ba finga déjà mais ba finga ya lokuta. Ba ya otuna nga moko. Nga mona opesa ofinga nga boy, finga nga boy, finga nga boy et swanga. Parce que makambo bango bazoluka, mibali na sina lekango. Na resisa ovana na mobali pendant 18 ans et a facilité. Tango yo moi so kokako na âge na yo o changea déjà mibali et leki misapi ya makolona ya maboko. Au lobby aux années 25 ans, c'est que vraiment, au comme il boulot à métro. Et voilà. Donc moi j'ai pas le temps. À finga na endenga ligi. À 8 ans na ya finga. À sala temps na ya finga. Nga na sala temps na ngai. Na zoye mbanzembo na nzembo aziz nzembo na biso ezanini. Voilà. Lelo kolongola mikomba mbangu te. Lelo. Tanto Azmak, chérie Azmak, tanto Azmak, zongae, Maniké. Si Azuli banga na contrôle, na munoko ya yemoko, elle professeur, fali poupa di cap la merveille, elle marabioche. 3 fois Hazel, le King, papa na Marco 6, papa na Keina, motema ya bafana, ba gros coucou na madame. Voilà Manick de John vraiment. Na boss nanga Sibu Mutombo, mobali ya molai ya pembe boss ya solo. Ya ndembi te, ya bitekute, ya solo te. Boss ya solo o ye moko azo simba site na ye batangela kayete ba superviseur pe site na ete asale la rappel compte ya batute ezakate ke non soki problème a site ye ake pa batu batangela ete ye moko asala makamnyo so site na ye naza pas Sibu Mutombo. En tout cas so bazana pas sabo mona ngai pas Sibu Mutombo 100%. Place mususu te. Manick parce que tu ebi ozana film na film bolongwe. Na longwa kala film na film kutu na longwa. Ebi ozonga lisu. Na zonga te na longwa kala ye moko asenga kutu Sibu. Ye moko na senga Sibu to comme en collaboration. Po kaka na sala ba émission na film. Si mikolo kuna décidé que na baki na lingi sous pe 300 te avant na sa na émission va futanga $50. Aouti ko futanga ngo mikolo. To bengani na tongo na yise na fatigué dans cette émission te na butu na mona bato poto e indi poto comme benga. Donc j'ai pas le temps. Ma chérie, ce que tu as dit là c'est faux. Je ne connais pas là où tu habites. Tout comme moi je te connais pas. Je t'avais trouvé chez une fille que j'aime pas aussi, c'est Karine. Na lingara été. Donc na kuta okuna ozaka mwasi na ye. Donc na ça na temps à répondre Marie Bongolate. Voilà Manick de John parce que tu ebi ke yona ken bozala bien mais ken alinga oyambaka bato yona bango bosola bien te ayambaka bango so zana guerre na mutumo bo mona ken roluka kaka yambaye po a critiquer au kana émission mo bosco po anini parce que yona bozala ken alingaka a détruit personnalité na ngai po jalousie leki succès leki. Okate ken na mission na nenga déclarer bisoko au salle émission te kaka 3 fois poto mombeko mobenga maniki akio yango salaka nini yango na solo la rabie batu bazaka na longola batu ba stress lelo tonton Azmak chérie Azmak zonga e
Manik de John sko ndenge bokabwani na ebo ya tambote bopesa na te so eken ya bengyo ke mbongo ezawa ya osala émission ke lisute parce que to ebi ke ozalaraka bongo mona guerre mo boye oboye ba bengo masolo mbongo ke wana komisi masolo mbongo te taka mwana nga lobi mkono sa émission na film ya lungu mwana nga ezanga no linga na perdre mwana nga yo na ken bozalaka bien olinga okabwana linga ken koleka Jonathan pona mwana nga na osimise tina na mikitsa tina niva fomi nga na okumisa fali na ndenge na ngai na Congo check soka ye na kosala émission na nga na Congo check na kei na fali banga ba uta ba partout ba sali penza ba tamboli na ba orchestre nyonso nga na video moko te na okumisa leader moko nga na okumisa ka fali pa engagé te nga na za fanatique ya fali na kumisa kaka ye na yembela kaka ye na tanga kaka ye soko fingi ye na bimi na razeyo pa batu nyonso oyo bameka na fali na raza bango bayoka na souci alors na sala ki stratégique chroniqueur na chroniqueuse nyonso il faut kumisa kapeka ka fali et salami te et salami yo monte ba leader nyonso ba kufi leader mon kat ken eksa fali na album na so contrôle toko scout ezo beta kaka toko scout ezo beta nanu toko scout ezo beta pe kaka hein voilà Manik de John sko so ki guerre mo ya ken mutu mo finga ken okotela ete a osokoli maboko parce que to ebi ke so ki likambo ken okota ko razara bang la susute esili ba problème nyonso na zana ngo tout faisaye na sala émission na Mike Lokamba te point nga na problème na Mike nga na banda pe na Mike toutefois tano sa guerre na ngal boso na njore zaki Mike ne mutamando yo filmer nga ko boma ba moto wana ya pelisa ba moto asa na musana ye mo nga zalaki celle qui n'apporte rien si qu'on a ça non que ça ni au moins te ndenge raté ngamba lebele mbalo obomanga na poison pour rater nga na nyonso akangisi sanga makama Willy Musheni acha songi akenda kotonga nga partout place nyonso akenda katonga nga apandanga sango na mela ya drogue kaka ye ken wana sikoyo aotiela nga poison au moins making nga spirituellement nyonso kokite abamanga accident esimbate sikoyo nzamba batelinga quand même siko nzamba lakisi nga pena ke non mutu a jalousa nga makasi ya ken nazonga lisusu mbalo ya bomanga na verre non il faut pena mi batela parce que tu as vu que la guerre a ken okendaka okota aussi sans roti na suka et puis jabu na lobby et ko sala malisusu te c'est fini film à Jésus si là film à Jésus coûte si là ngana mona bandal 100% bandal pas condoléances na famille bikofo nyonso to uto perdre papi Boketa en tout cas bandal ya na matanga ah bazo jalouser ka mani ketala kaka bandal c'est Paris na mona Paris. Voilà Manik de John Toromo qui est presque na souka moi mutuna na souka parce que ba te belé vraiment bazolo ba et puis ezolo ba belé vraiment na internet ba bi que Manik de John mutabomela moi ane carrière abomela Prince Babia carrière lelo na Prince Babia ba ozoe sous l'orchestre mo parce que ma be ya maman na ye o lobanini. Est-ce que Prince il faut azala ka beta ka l'orchestre monde Babia betaka le monde évolue est-ce que mutunyo satanga na vie na ye azala mona msala Prince Babia azamwane la kabota na musique est-ce que tanga mika azamwa musala amonte ba jalouser biso po ba yebi ke no makambo ezali ba boka libanga kana manga hotela nga na manga hotela et puis na yoki babi na kena pa coach benge nga mela shimbok na kobeta balete moi na beta na équipe nationale zate ba opola akudu déjà so nga na koti ba opola makasi nga beta balete na beta balete en tout cas je suis désolé na beta balete na beta balete moi na kende moi na et puis na ebite bureau nini obozana ngo statut nini na yo senga musala ya sukola ba caleçon ya sukola ba sani na ebite na tikala oza moi musala te moi je suis une reine lelo chérie Azmak Anandonga la fille du roi
Kisinjora leader balobi basanga na bango nyonso baoya na nzela moko me baoke na 7 chemin Manique de John autrement créé qui panvita babomanga na monto na se réincarner na ye lisusu o ezaka ke bandeli ya makambo bozela makambo donc merci beaucoup à toi. Manique de John vraiment parce que tu belé partout na ki babi ke Manique de John azonga ina ki sinjora est-ce que bazonga nde bazalaka kala ambiance nde bazalaka kala to ki ko réfléchir na ki ko sala penza na babenga ngo prise de conscience que nga pena tata moi si quelque part na ondima te moi si ya na ngai ya mobali aba na olobela nga pona bana ndiko na nga na olinga te alors tant na cette prise de conscience wana na yo mona ke non kindeko bapona ngote mes camarades bapona kai asa tata moi ça prend ça otika la bon yé mam ko la prise de conscience que moi no afinga raza mwana na ye à comprendre nga na ozane toujours bien ata finga ndeni no répondre souste asa semeki afinga ka semeki wana il tobane ko sali bosse zaki orgueil internet mais siko pe na 2019 eza année ya prise de conscience ça la prise de conscience na 2018 osala ki nini na 2019 on a se comporté nini nga na okola moi je ne blague pas avec les gamines et là on a promettre kaka na makasi ya obeta balete ya on a cause en équipe nationale te mais ya obeta makofi na nango po na beta ki déjà na continue ko beta ceux qui battent na poto fan na ngai obo comme ça lelo la reine de l'internet so boyoki ke na beti makofi sou quelque part bokama te po na obeta makofi tant on a obeta makofi mutu tanga tumolaka ezaka micro mais tant to kuta no na nzela yo moko micro ya la te bambango ya la ka li papa pena mkono kuta na yo na ebité mais na ebité omoni eloko lobi na lora chou na okende tina ndaku na bango na caméra na nga ya check à répondre na caméra pour lora chou azali bestiole o nga na sali so ba ebi lora chou pona nga na engagea lora chou nga na engagea lora chou ce qui lora chou réellement le baki à répondre dans un micro. Merci beaucoup. Bye. Voilà Manique vraiment tomo kabwana tokyo kabwana bongo te vraiment bino mo botara Manique aza déjà azadi a monté vraiment mambo ayo ki vraiment tokomi moment presque na suka ya émission na biso vraiment bino mo boyo ki ndenge Manique mambo boende pesa Manique kande matare mafuta mabe et puis de akanda akei na ye en pleine émission Manique akei na ye na pesa ma mbote belé na ba boss na nga na rifin ki sombe na papi Kelly ba mbote na bino vraiment et belé a Manique aza na bino botara ndenge linga bino makasi général Manique de John Sco moi c'est aboyo wapi Koko ya boyozi wapi oazo sala succès na internet pendant 3 ans na sala na ya na beta 1 million de vues na SOS ozi wapi ozi wapi général etumba yo général etumba botala kana na ta nyonso fia choko te fia prostituée te batekanga te banda na botama donc navanda libala pendant 18 ans na boti bana nanga lelo ba osam sala Jonathan Kadima Secret d'amour Prince Babia la voix qui fait réveiller les gens les matins, la voix qui recoule, la voix du coq Anandonga la fille du roi, la fille qui chante plus que Rihanna donc Yepé Azali feature il y a musique mais aux avocate mais on s'appelle musique Tom Yumba les grands footballeurs Koko ya Kasia yeyo balobi Titi Kabalo moi si ya cher Belisha Mafolo balobi abotanga su kombo na ngai te Chachado Kolo Chachado balobi maman Antoé Kena ngobongo merci beaucoup chez les courses à faire ba mbote Manique de John Esilien na sina pesi moi ba mbote na ngai
yango wana bakuku na bino nyonso bafani na nga nalela bino fort nalingaka bino mingi na bao balingaka nga te Karine Loali nalingaka bino makasi nalingaka bino makasi de Jones kopona ken pia na moi message ezaka keno tosololaka te tokabwani na merci. Voilà bino moboki Manick de John ndenge au chef sabino commentaire ezate bino mobo miyo Kelly bambote belé vraiment ba boss na nga na rifin qui sont bela papi Kelly na pesi bino bambote belé ma bisika bozali bambote na bino mai bena Dani Kasui Dani Kasui na pesi mbote boss live moi na mkena bambongo ne mto somba mpango ebele pino mituka ebena limete mobimba ezaka ye moko moi na mkena bambongo na pesi mo bambote ebele vraiment na famille Raja mobimba na semeki na nga Eugène Bertali na peso suba mbote vraiment ebele na cameraman na biso bilili bozomo na baitando eke na bino na ba telefone na bino ezandeye Junior Mbui na PCP suba mbote ebele bilili bozomo na ezandeye mtosala po bilili ekoma na ba télévision na bino ba mbote ebele mabo continuer ko s'abonner vraiment partout. Ciao. Jonathan Kadima pe na bosani pete ba mbote na yo vraiment ebele Jonathan Kadima mwana ba mama Jonathan Kadima na bino mo boye bit. Ciao ba mbote ebele vraiment ciao.